Chers téléspectateurs, bonsoir. Nabanda Kubisio Bolanda Biso na diaspora. Bienvenue dans le magazine Abino à la découverte. Lelo toza bongo wapi. Pisika batu ya Congo, tope ba chrétien ya Congo, bayaka koluka elongi ya Nzambe. Bino mo boyebi ndenge ba Mose bande ko kende likola ngomba, ba Jésus Christ bande ko kende likola ngomba. Bongo bande ko na biso pe ya Congo batika la bongo te. Ba découvrir esika nini ya koya ko passer ba intimité ya bien Nzambe. Yango tellement biso musana biso ezalaka to lukela bino ba actualité to pe makamuni nezoleka na RDC po to informer bino nde lelo to mataki bongo likolo ya ngomba ya mangengenge bana poto bana mokimomba boyoka kaka na sango mangengenge mais bo zote en ko découvrir ngo te comprenez que tous en direct moi pe meza pongo meleki mulai donc besoin de redécouvrir en côté lelo bolandango bomona façon nini ngomba yango ezalaka donc tozo continuer donc bosara connecter scotcher na ba YouTube na bino téléphone ordinateur portable pour borosala ba découverte belé yo pe muto zaka na Londres bina kita Kinshasa na ya même ngomba ngo ezaka ndenge nini yango to pesa bino déjà bilengi na yango ndenge ezalaka bolanda na télévision bolanda merci ozara connecté tozo découvrir yango lelo eza bongo nga wa bino ya nyungu donc laissez-moi saluer ba o ba soutenanga mon vieux Louison Mbata na kati ya South Africa second hand shop maman Anna Stella madame Fraser maman Anna Mokonzi ya ba chinoise na bosani yote donc first lady na kati ya Londres wana ba mbote na bino ba salutation na bino nde ba mama bolanda to ko se retrouver jusqu'après merci oyo inyem croix ezaka ba croix ebele na nzela oyo inyem nango tozita en compter ngo te yango to la examiner lolenge nini nzela yango ezalaka tozo matakaka ezaka penda nzela moko souffrance yango soko moni ba prophète to be basala Nzambe bazo pesa bino ba prophétie en direct kuna parce que bazo rapenda ba ta intimité na Nzambe bazo rapenda ba ta ya koluka Nzambe la profondeur pona ko sabino te bana poto bana mokilumba komataka ya ngomba oyo donc so ozaki na problème directement avant déjà fongola monoko lo bana Nzambe loko déjà Nzamba o résoudre dango po eza na sacrifice moko impossible donc bino pe bana poto bana mokimomba tan boyaka Kinshasa boluka te ko sisa ba séjour na bino kaka na ba tchétché na ba kinkole osaka pe fort bo mataka bangomba oyo pona ba sacrifice na bino ekosunga bino na ba famille na bino ebi bakomba etelemi mwa mingi na monde lelo bato bazokufa loko lelo mosusu so ba sacrifice aboyende esungaka omona faso bandeko nini balembi po ngomba yango eza mwa elo moko ya aventure te to continuer komata tokutela bandeko wa baza na mabele bonjour mama tomoni o problème nini yango boyo kata na mabele boyo olembi bon no kuto kombia ta katikati olembi okoma kaka ok Nzamba pesa makasi okoma toza pe na ndeko mosusu aza sur KO par terre serre olembi boye nini tema Nzambe za pasi papa na lembi na biso na lembi koluka Nzambe za pasi vraiment sikoyo poko malikolo kuna esengana nakoma kana ngola Nzambe na makasa Nzambe mena pe jeune boy ba mama mikolo ba mata déjà mais papa chika ekipa ki jeune te ngombo eza pema merci vraiment bomona kaka to continuer kaka kokoba na komata bandiko balobi eza pema eza vraiment pema bino bana poto bolanda donc na makolo banda kolongwa prince tiko koma koto na ebite soto ko beta taba ba 2 km si je me trompe pas donc mais c'est quoi combien de kilomètres
8 km. Waouh, 8 km. Donc, vous calculez qu'à 1 mètre, 1 km, 1000 mètres. Donc, peut-être fois 8. Donc, ça, c'est pas chose pas facile. Et en gros, tu as pour découvrir en internet, pour mon lolenge nini ngomba yango ezalaka. Et ben là, on a bola dans la télévision pour nga na sango. Pour nga mangenge na sango ndelelo. Exclusivité ya mangenge to kiti sur le terrain na ikola ngoma mangenge. Merci. Tozoko baka. Toza déjà likolo. Donc, bozomo na déjà batante kuna musika, batante kuna musika. Toza likolo, penda ya likolo. Ce bomo na Kinshasa ngwana et mona na kutu te pozo mona muke. Donc basala nzambe ya Congo aba mataka ngombo yo. Faut ezala chose moko ya ko encourager, il faut ko encourager bango. Yo vano na poto, ovano na malili ya poto. Olia na ba frites, olia na KFC, McDonald's. Mais un serviteur de Dieu azo matela na ngomba koto yo. Donc aza mutu moko faut encourager mingi, si faut pesa ba cadeau, faut pesa ba cadeau. Donc les magazines nabino à la découverte le lot se pela pour découvrir mangengenge. Donc boyo kango na sango belé na poto bozwa tan ko mangote. Ndeka na lobaki na bandeli. Bo se pela raté que oye Kinshasa, oke kaka Kinkole, oke kaka Cité du Fleuve, oke kaka wapi. Faut que ça rappelle fort ya ko mona ba site touristique ko ça site touristique moko ya bien. Site touristique te mais lieu de prière moko bien parce que tango zo yango nde na ese bino kuna na 7 ans tozaki na se ozokoma déjà oyomata déjà directement masumu nezo limbisama directement ozo biya na ba réponse ba ya ba makambo na yo oyo oyelaki donc bozaka scotché branché na chaîne na biso Ave Maria télévision avec mon boss Anasté la madame Fraser. Donc bozaka scotché branché tozokota na kati kuna tolakisa bino lolenge nini bato bavivaka kuna na kati to pe bapriera kuna na kati. Bonjour ndeko mwasi tomoni awa osana. Donc awa tokomi na lie oyo esika nini bato ya catholique baya kosambela. Donc comme vous le constatez toza déjà awa na croix ya bango ya mama Marie ya bango bakrea mwa croix na bango awa tozo faire découvrir bino omona bandeko na biso catholique bayaka kosambela awa aza ba monument na bango batonga kola ngoma mangengenge ba monument ya bandeko na biso ya mangengenge tomoni eza mwa ba chrétien wana topusa na pembeni tutanga soki bakomi nini. Ne touchez pas les monuments car il est fragile. Côté bakomi Apocalypse 12:7. Donc yango wana ngomba oyo atoke tomona basali dessin angelou aniati mutu na maseke oyo signification yango eza très clair. Apocalypse 12:7 tozo mona isusu awa eza statue ya Jésus Christ de Nazareth. Donc yango oyo eza koto oyo basali symbole ya croix. Tomoni isusu Ave Maria.
bandeko ya Ave Maria Télévision awa bisikani Ave Maria Télévision babi ezalaki inauguré le 9 mars 2017 par Monseigneur Jean-Pierre Kwambamba. Donc la découverte yango yo tozo découvrir lolenge nini ezaleli koto yo tokomi kote ya batante o batante batonga awa pona se mbula bato bafutelaka awa ekoma système moto asomi mabele atongi tante na ye. Donc kuna tomoni bazotonga lisusu batante mosusu tozaka likolo awa tozo continue kokoba na découverte na biso magazine à la découverte na biso ya lelo.